maintenant nous t'es senti champion du Congo na plateau tozo na to bengi sango mais to ba to sana nous e maka misusu pamba te banda champion du Congo ici là ki boy ba défi tomboki ya kosakana te ba défi ya kosakana te na éviter soki mais somba crédit ça là déjà pembeni tana obako benga wendo benga ou ba dana ko benga te pour vous déranger ngai mais somba crédit ça yango déjà pris oya ya ko beto ba défi banda ki na ndingo sakana te mais na éviter bande konanga Kasai boza wapi bande ko ya Kasai chuchu sida zawa alors ça dit comme ici au sakalate na kini mais to sala ko bemba image wana sima pona mongo na bikamu si chuchu sida alors sala e bobo manseba wani manseba ai mawaya tro na bande ko oyo baolenga na terrain nga maintenant ki olenga nga na ozaka chete pona bande okima bon wana makamna wa kachere tali ngaite nazanga moko ta plateau ya lelo na invité dete pe fala ya liboso na ba invité utala komba te ba bina ba invité liboso après combat to kutsa yango nasima ndenge na zolo baboyi nazanga moko te na plateau ya lelo nazabongo na bakachere mibale ba utina mpanta bandi ko changwa na utanga bakumbo na bote bongo batanga bakombo parce que ba paki onga na omona na kuokima na ebite to bana na nesika ya maître de zola mpanzo bon natanga bakumbo pour ça na bien maître commando mbote wa mbote oh paki na yo to ba paki ba tumi balende ba sengise le bo mais ça va ya ngai mais est-ce que bako kaji congolais ou muna ka bato ba milaka ba masanga bato ba dringi mais na ba kache congolais ba costume boy et ça on doit être étranger naza nti waneza pour la tsaraki mamba sikadi kota na kaji Bon, maintenant, ko benga tel numéro suki na 300 s'il vous plaît ko benga na limité na bibo son ba crédit mais to ko benga sima vous à la carte branché na ba crédit na bien vous tout le monde ba question mike mais te commando na éviter tout te donner solo muke au miko so boni ba santé tout le monde komba moko a tout ke ndani bela au monde na esunti voilà ba santé za normal mambutu za normal na pese bon on entend ba on be ba luba ou ba zaina posa ba luba pour ngana esa toujours idéologie là mon professeur n'a pas acheté tout là na nyoma bitumba te yeso wa lobby na place qui na ba na belé au moto si na nera libola ri donc voilà c'est le balabato quoi acheter là acheter ou ga haute tension ya mwana wakati avant acheter donc to ba côté maître champion 5 chantier dans ngai champion bible 5 chantier cap makoma na DT na ngala zana ya awa mona epé DT poison makoma donc sous batikali ba 6 scorpion donc to c'est belé bino bona nzala bitumba te mais bona nzala bitumba nzala kolbana te to ngana le côté au moke et bon moto sur la paix na DT poison s'il vous plaît mais on est sur 566 s'il vous plaît na bibo ete kufungola téléphone sima to kobenga sima bozana au moins calme to bi ke bozana nzala ya kobenga vraiment na éviter to côté à DT poison bonjour champion local DT poison depuis te liselo muke DT poison na moni cette fois-ci on dirait bo sombi émission na koto baye mungo beta mo veni yo ebika champion bon balobi trop balobi trop yo yebi bon toye to l'équipe to annoncer ba fanatique to ko sa vérité té biso to abata bitumba vérité ba ko saka yango té biso to abata bitumba boyebi acheter très bien kande komanda utolo batulala na nyonga bitumba to vomia na lala na nyonga mapa ke bitumba po nga ndoto na mu mbeza da bitumba ba be club ba kuluna bon ndenge ba traiter biso bon façon ba monaka bon ndenge to betaka ndenge to konyaka yango ba bimisa ngo ya ba kuluna mais to ba kuluna te ben intellectuel to belé so tuni président na 5 chantier azana yesi azotanga azotanga na IEC kala tika to ba diplômé belé ba 6 scorpion na baza ba licencié
Ah, tika boy. Nazo soma ambaso le champion. Yemo commando ninga zana. Do ya lo belate, to zoza daba diplôme kala. Isso to aba kuluna. Ngaba sa kacha za ni ya for you de ba licencié ba de kidi ke yo lo ba ke club rotation eza ba kuluna donc faut ba ke ba licencié ba diplôme ba zawana mais to beta ni so muke ya bande ko na biso tomato na the king. Tomato na the king ba kane bilo be undi bo ba mutinda bango lettre ya défi. Bon. Bakaneli biso problème ezate. Balobit biso pe tozoloba. Kokanela mutu ezala bien mais suka na ngonde photo kabwana kali kulari. Suka na ngobo kabali kwa ngi tazongi na muke susu eska mettre commando to so la muke mettre commando. Wa. Tout la clair hein? Tout la clair na likambo yo. Babi vérité polele. 4 clubs Kasavubu. 4 clubs Kasavubu nde ati awita kotinde la bino lettre. Atindi lettre vraiment na mokolo to ya munene ke alobi bazo préparer défi à championnat du Congo mais qu'on peut pas défi à championnat du Congo na bango balingi ba banda premier essai et pas na bino ba le col entraînement ba na ko beta bino so yo mo na ndeni na dossier asikina mais na encourager à catch club Kasavubu na encourager bino pour la monnaie que vous avez l'esprit pour signer mon beau bundana acheter biso to club mo boy qui chasse à mobimba babanga Congo mobimba pe banga donc qui chasse tellement tous en rata king bato ba mona biso déjà en direct babanga déjà Congo pe o bata lubumbashi o bato tanga na so bata kasai babanga acheter ba ebi ko tozali. Donc, so ba club mo boy est signé. Mais Samson va acheter. Ah, robeta makasi. Samson n'a acheté mon attend. Oh. Maman za ana bumba rande batu ba vimba. Ah. Bon, ningi olubezate. Catch club Kasavubu lettre la mino botinda ki yango na ena montine émission bo mona. Lettre la bango batinda ki yango yo ya komba basenga ki. Poto la sabino peke to banga to mo ba lera batinda ki yango. Mbala moko ba fi réponse ya bisote. Bino botindi réponse. Donc tous après pour na bino kombeza le 26. Donc mukolo bako c'est la mode. Donc zana kombeza le 26 les arabes. Ezana Béni les visionnaires na sayo donc les qui mbangiste Béni les visionnaires ezana bakombeza wana yo le 26. Na Béni les visionnaires bakombeza Béni les visionnaires lettre à défi contre réponse à défi. 4 quelques Kasavubu asaki abaki abi alors que angi ap banda ko beta moko moko bandi bana na chango kwa banda mata malembe mais bata chango babi bango bana na bitumba teta lettre koti lelo ba aussi réponse no bina tongo lettre avec les 18h na 6h réponse et puis bango bana binini ba bino ko pona place bakombeza ba poni ba place bakombeza babi na Kasavubu bateli bana babi bango ba koya ba louer 3 bis. Il y a population où tu as depuis Tchango, sécurité, Zaka, Malamu, Babunda, Beta Bino, Bakendi. Bino de Beta Bino, Beta Bino. Biso Beta déjà, Biso Beta, Biso T. Ah. Ouais. Mais attention, mais la ligne est bon, partant où on connaît. La ligne est là, le Bela. Champion de Kinshasa animal. Où il y a un plateau, gangi fort, que yo Beta, au Salaboy. Des basses, lobby fort, yalala. Là, au Bundadi. Non bubundati ndeti ngaboye commando beja ngo ba benga ngalom di moment s'il vous plaît coupez na couper no mukie pona na ebisa batu boye bomo na commando ninga zawa c'est que dete ba fala ava acha munoko na wata c'est besoin de combattre moko tota ninga bundaka et bon ayo pe message des fois ba ba ka commando zoloba abundaka ndenge nini avu je m'appelle Maboko Nzambe makambo bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka les deux Ngambe les ndolo mami bali ah oh yo munena pa mboko iwoso oh papa ah na munena lo iwoso anti nzadi asui toi anti aboy na ye aboy le bien audience de matembela simanda ko simana mo alongoli maboko belle prise de la part des commandos longola fanfare na ring papa fanfariste longola na ring pembe
Abandon commando. Abandon côté. On est pour les pour le commando. Activé. Abandon. Et là. Belle prise. Abandon. Oui, c'est là ce qu'on peut s'y faire. Attire à Bogan, n'ayons pas. Et là, après ce combat, belle prise de la part des commandos. Et l'état du nous préparé, Fanfan Tozo Kate. Fanfan Tozo Kate. Fanfan les hommes est amaté d'Atoyaki. Comme arbitre 1. Belle prise de la part des commandos déjà. Abandon. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Lyongi mokonzi na ngai Titi Lyongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Nalo banini bandeko. Wana bauti komona komba ya komando. Donc commando nengeka bat bamona ndenge nini commando abundaka pona mwe mutoko mbanga pe ebomisaka mbanga tro pe tuer donc pona ebomate ya mwana ngato mwana ndenge abundaka pona esa biso bien makasi continue no message na on ekoloba ongo attaquer mutu moko boy ngai bat bataka kambango te ngana na attaquer mutu te na attaquer mutu moko te na attaquer mutu tout oyo ko se présenter liboso na ma même quatre makoma et même cap hélico. Non, mon amour, hélico des chances. Aebi, Abundana déjà Aebi. Les Bazawana, na catch club Kasavubu, Aebi bien commando Nazana, Ala Moutou Oya Bangati. N'a évité. Azana Moutou Bangati. O tout, Azakuna Aebi. Penedi Nebozana Bubanga Ngai. Ataba oboyo ganga TV awa animal yonde sigonde munio ocha espoir na sentira nozanga mwana ya onde commission biloba loba na TV ngana esosko ngai na beto makasi. S'il vous plaît, fumana téléphone bande kotoka angalo banini il fait l'animal. Allô
Mbote chaque animal, mbote. Ah, chaque animal au bango. Les animaux de où? Il faut des animaux. N'évitez, tout dans la malam, ce qui n'a un bec à appeler au nom moko. Continuez au bin animal qui est. Et pour moi, ce qu'on débaste, on va mettre bastre. Si vous tant que ça belé, tant que animal, on débaste mon salle. Bazake belé kuna. Pour mutulo wa débaste next na ngai boye. Na go débaste. Mana go gumbo na banenge mo boye na finio. Ba masia bazawana. Ya. Bazotangina ngana eza bato bango mo ba kokate ba kote maliboso te. Donc botika banzoko na bino bomo na babunda. Bino bwana lo bunda liboso na biso te na kata acheter. Nga bozo charge na bino nyonso. Avant ba 600 bagarre ba bima. Ba mettre deux bords ba bima ba la piste ba bima. Bokomona nga komano na teta ba benga nga double corps, double nzoto. Na bozo charge na bino tout ba obomi mona na fina bino. Nga oni mala bunda ta 3 combats les jours ba combat mo. Na bani na on a beti na zui on a beti na zui on a beti. Ozi masi o beti ozi. Des bastes o beti ozi. Na zui des bastes on a beti na zui soki masi na beti na zui o tendu na beti na na animal na bino bomona o azo leka azo loba mingi na iye na beti. Ozi na tenzo beti. Mais nga na yebi so ya solo. Na tikina. Mai boebi. Malu ba papa mate. Mais dès la mission on a kanda makasi. Donc combat oyo makana rabino na zela voma bino. Allô champion local abo kwa nzambe. Donc na vraiment direct na wala David na commando ve o petit commando. Donc champion local pour ça le bail sur le donc na o petit commando na zala na ba combat jamais. Parce que nous sommes dans la tête de ta bonne la mission na wai. Je pense que mbongo mabende. Donc la piste non moi la champion commando au petit na donc. Et 26 pour ça là on a la kilomètre là. Et bien on donc na pas vu moto à toi zati. Na ave muta ko beta zati bande ko na ebite donc wana ezanga bafanya atinga ta commune bento ka bro tricage na ebite to na muke esika ya DT poison DT siko par rapport à qui DT vraiment yo moko sentir que batino bala bien préparé en forme champion local. Si tu l'équipe donc biso to la après to la ballon de comme qui moto que bon continue. Allô oui allô bonjour bana ngobenga comment là s'il vous plaît. Des problèmes ça des problèmes le sac qu'on a bien pris de collection qui mais donc on va vraiment contribution de Akim voilà net ka impress à New York Michel Lelo na na champion commando wa mbote yesa ile kabwa black kabwa le kabwa ye na éviter le champion commando wa mbote trop est-ce qu'il allait qui a brave ndenge alobika kabongo ba tel ce que bando kota to lemba mo lelo allô comment est-ce vous plaît bana bondol Rebike ngala hela otana koma bandal ena bate bandal kwa biso bana ya nini ndeto takaka onga mwana ya nini me bana bate bana bondo. Allô allô champion local maboko yo konga ba capitaine Cap Makoma nzambe na ne pasola na bango en tout cas la félicité d'été na ngazawala d'été poison Nema Dikati Congolais Commando en tout cas la super émission des Oleka on a baillé bazala généraux à 4 clubs haute tension. Ça veut dire 4 clubs on est le meilleur club du Congo quoi. Commando Bosalaki du Congo.
En tout cas, la CP émission des Oleka, autre jeu de tout banque, ça déjà la Niama, la Zobanga, les 26, les États Bromona. Ils sont tous au moins, il va continuer à discuter l'émission. Bon, il est sur plateau T. Qui les a quatre cotations meilleures clubs du Congo, quoi. En tout cas, félicitations. Abakatia a acheté Bazali pour le bosser des Tanga, toujours en Dabino. Au PC, la note de Tabon, dans le remote de Tabon, sur la. En tout cas, merci, champion local. Merci, merci à toi. En tout cas, bon, c'est à toi. Un temps, on baigne fort. On pousse pour appeler les autres délais. Aux autres, c'est baninga bilingue. Sauf qu'on continue à dire dans tel de côté des poisons à vous. Bah, vite, un m'appelle. Toto Sola. Bon, Yamba non Toso. Bon, en attendant, on dit quoi, qui mine pas le bang à des poisons à Maluba. Gaillé, à vous. Bien, quand nous, le bac qui biso pena baclette. Tout sera bien préparé. Nanenga va jeter ti club Kassavou. Et Sengi Pena combat contre Bisso. Bon, baza va courager, va courager. Bela va club Bukimara. Et Belé na Congo. Bah c'est misérable liboso na Bisso. Tant de. Allô. S'il vous plaît, ceux qui moutou bengi, ça les fait diminuer mon volume, mon mouké, et ça lancé, et puis au long web, pembeni à TV pour l'interférence, on a tout yo kanangana yo bien té. Allô? Allô? Bon, pesa bandal, pesa bandinga taba pas côté la ligne, pesa bandinga moi taba pas côté. Ceux qui moutou moko o benga et belé, ba benga ko bengi. Au pesi moi ba proposition au féliciter au pesi ba idée na yo hein au tiki ba ninga moi taba ko ba ko ta ko sala bien. Allô Mbota para mo ko Allô venga pas en direct comment on s'il vous plaît. Voilà il y a parti à 1000 d'aujourd'hui. De la part et à mettre sans en tout cas, ça dit maître, maître, donc ça va maître, donc, et ça va dire, mais les 26 sont yo, Nalingi, nous voulons savoir, Bana ya Bandal, Bana ya Kasavubu en grosso modo, Tozu Biso Bana ya Mupandia Bangaba, Bamatete, Béni les visionnaires et Pasuka, soyo Pasuka. Tout là, c'est bon que Biso n'est pas l'équipe. Tout là, c'est vrai que Bisson n'est pas collé Béni Nini Mambakachi. Ce qui était dans les 26, c'est pour trahir l'émission. Combat, il y a des filles, il y a des bandaki, et il y a des awa, et il y a des awa. C'est que Bolanda. Bâti n'a pas fait. Bâti Mbogo. Combien? Bâti Mbogo. 3 d'entrée. Oui. Ouais, ils ont payé. Combien? Il faut que tu sois un moyen de se donner par un là. Wana faux secrétaire. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour papa, comment est-ce s'il vous plaît? Comment on a comment tu es l'émission de l'eau? Ah non, donc comment est-ce que tu ah, non, tu as dit Kofi. Quand tu es l'émission de l'eau? Bon, ça boy. Bakomba eza la Béni les visionnaires. Béni les visionnaires eza wapi? Na boulangerie ya Ipak. Ok, bandal boulangerie ya Ipak. Au côté de prince ekota ok kota kimbangiste. Okomona kane oke mupanza kimbangiste wana omona sale moko mne bakoma mpe libanda munene Béni les visionnaires. Donc boko mawana ba bike makambu ya billet bango ba ebina mprité mais je crois bien que au courant kaka ya semaine awa ba opesa nga prix na kolesa bino prix na TV souci na ngeza nini boloka souci na ngai
basalisi ba championnat ba organiser ba combat na ndenge na bango mais biso pe na nous voulons savoir na pas na biso pe to beta c'était à délit de télévisionnaire le 26 donc allez belé quoi tout mona combat technique na technique fétiche za muke et belende technique angaye allô comment est-ce que bonjour comment est-ce que la pengine na commune ya Kinshasa comment na la ile ya c'est pas wani ok toza basepeli tukepese moko toolanda do sepeli na émission na yo toza potokina bikomba ya mwana maso azongi na nsima na yo wana toza basepeli tukepese moko toolanda yo toponi komba ya mwana maso azongi na wana po toza basepeli toolanda yo tosepeli kabelo na émission na yo ya komba na lokotena lokomba wana pardon ndeko merci toolanda yo basepeli mais souci d'angeza nini souci d'angeza lelo émission qui spécial le 26 pour moi que date qui est déjà tout cas na 2 semaines je crois 2 semaines tout cas na 2 semaines dimanche oyo après dimanche wana to comme le 26 donc on a besoin à quelle attente en tout cas ceux qui te l'ont dit appel na émission que tu sur la télé toi nous ça va appel dans pas tout sur là mais dans le solo muké d'été poison makoma cap makoma d'été poison makoma donc club ya makoma na habité tout petit dans le solo muké vraiment il y a par rapport yo d'été travail à batunayo est-ce au tinaïmo ba qui peut le travail à batakuna ce qui zandini voilà bon le bébé na TV de décevoir biso bon et belé ndenge bazana na yebi bango très bien na yebi bino très bien bino be boye binga très bien mutabungi muninga zati na yebi ba travail na bango donc on a travaillé qui ba athlète na ngai ngana cap makuma tout travail bango à bon donc nde bazana bazapenda calé mutawolo bazati en plus tous en victoire dans mabo pour te aider bundeli ya moko na moko ndeti ba soi-disant champion na bino animal o bolo ba animal yo nanu aux alentours en plus on me la rappelle ma pamba animal et puis ya mabeza ni depuis kaka alobai ke akolongola 5 chantiers na gouvernement na ye 5 chantiers ya kaso le beleke abanga kotanda jamais 5 chantiers na yebeli jamais obanga animal pa bandaka animal ya ba yende nene gouverneur de la ville oya kosaka na ba olongole na gouvernement na ye mais ce qui a mis bengi gouverneur ya ville ba 5 chantiers payé na loboko ba gouverneur na kana bango par équipe coup détail par équipe ba gouverneur na ndenge na bango ngai nani vrai gouverneur bandeko non le baté wana makamna bango bakache en plus na limina na lobila bano ya mike ya 4 club Kasavu lokola bon bana ya mike ba bimia ba technicien ba debastro ba denzu ba ba yekola ngabe na bon bango wana ngabe na ko s'en charger na bino te ngai so boni botuna nde entraîneur na bino Kapeliko basango ya DT poison na Turbo de chasse donc bango nde bayebi qui est poison makoma donc pour na bango pene mike na otiki la bango la pista à sa charger na bango donc yo hôtel ka Turbo vraiment na Turbo de chasse na hélico de chasse donc bolo baka to hélico ebinde na beta auto Turbo de chasse ebinde na beta rabino donc bana na bino na tikinde par la pista bino mikolo nde na ko sa charger na bino bon kamala mulikambo o na club ya Cap Kasavu tozana Turbo de chasse et puis hélico de chasse na club ya otaso tozana DT poison makoma na Cap makoma
donc ils ont la double côté ma passe à basa côté ma passe à basa et bon ça c'était combat de 4 bah nani va gagner voilà muta ko tala na agenda ko organiser combat bongo wana ngaité ne me on rappelle bien que côté directeur technique na capitaine de l'équipe côté directeur d'équipe et de Nina capitaine de l'équipe mais va combo moko donc moi croisement ouais ça me place là mais bakoto bakobeta bakobeta ngapo amengeza nani akobeta na éviter pour la to souffler mon mukie to mekano kota extrait ndambo dete pa bifala pa biso pe koto na ba dete ba dete biso pe na dete pa bifala mokonzi dete pa bifala côté la combat na mombati zaka combat elegaki lobby ya chuchu sida tena mwandambu muke ndambu kaka to mwaka ndambu muke wana bokoko ya mboka to pemisa mwa esprit ndambu pa bakande za ma mingi to pemisa mwa esprit ndambu chuchu sida dete babifala à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamba Mwe Bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Mwe Bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka uzongisa ndia ngaite donc na éviter na olobate za ma wa kachere nete soki ezaki bitumba to soki bon ngabela me kobunda na tu sida ta seno kima soki na kokima vraiment ngai wana ba komba na bango makambo ba kachere eza kazi congolais kisi contre kisi parce que kisi moko ele kemo makasi mingi ebeta kisi mususu na tawana nano ifaki mutu biso asenga ba pouvoir mais le quoi ba koko va ba boya kina no chose agité tout la musique ya zaza ndenge ezaka na ko mikonyo so ndenge ouais makambo to réfléchir mo mutema yango champion double kasayo mais kisi mwazo ke wapi funga pia que tout les ba kisi ana ba pena to ba kisi wana nina ndo kimi sana ndasela toka Vas-y que quand Congolais dans le sentiment, quand Congolais dans ba kiso ngana mona kilobi, mutata makondo ndike bébé. Voilà ça il a bien dit visionnaire mais voilà il a dit trop fétiche, trop beaucoup comme beaucoup na biso style congolais ndi bunda mai mingi koleka. Mais oya les 26 style congolais ko bunda manango, mais aux ala mingi te, to za mingi na style technique.
technicien bamu de so catch le quoi ba catch américain bomu ba catch le quoi ba américain ba otama catch congolais ta moi ainsi congolais ta moi 4 combats moi 5 combats pas mais ce qui dit combats au bundama c'est que des combats ya catch congolais 8 combats ya catch technique ils ont la somme hein ba ringa ba professionnel bien ko ya wana de ko mo ne bilimo ko bo se pila na ngo mingi nazo qu'est-ce qu'il y a Maître commando na komi ko ki devait ko chiter mke mais na ngaki to betalo li solo mke ba pel pe na ba message zo konta na des autres to betalo li solo mke ya na ngi otangira ngata moi deux personnes yo lingi pas ezaka proposition ezate obligé mais proposer biso na ta deux personnes be mutu moko oyo lingi bata yo na yende li 26 wana mutu ngali ba chamana ezaka animal et bon babi na bosa na kutuke ndete tibo za la kuna ba tibo ku ba makasi baza ba senti tibo ebiki komanda asimana komanda wa ebi ngabia o kapeliko ayebi komanda bien so mutu yo za souci ne ka animal animal ne non asimana na yote na luka ko be fort nous avana et ça pour occasion malamu mwana to silana nazala nyongo na depo acheter boya nyongo bitumba donc moi vraiment na yo et ça bien na invité wana za mpanzi na ye natanga tama message moko to mi balé po et c'est pese baninga mususuko abi bonjour c'est Theresia nalingaki double corps commando makasi nalinga na lela double corps commando makasi tana tanga ya mninga na oyamba yo na mweli meone suki na 727 na oyamba yo na tanga na mninga makasi mwandambu double corps commando na lela yo fort na masina aleki bango tout albi oleki ba tout ya masina allo oui au moins au déranger nga obi pe susu okati na yo susu oleki ba tout ya masina musika donc voilà Theresia en tout cas je crois bien commando ayoki yo malamu pe natanga nanu oyote le message de l'équipe tellement ébélé boli ici vraiment allô na komi ko chité hein allô oui bonjour papa bonjour papa Kobenga comment s'il vous plaît bonjour s'il vous plaît comment on a papa Gabi le sako na yo papa Gabi bon ndenge boye na ko affiché wana mais vraiment c'est mal écrit champion local oyo ezali na ke il fallait ser français un champion local ce n'est pas un local avec elle là c'est français ok na yo kio c'est ça vraiment il faut corriger ça bon. Papa Gabi bolimbisi ya trop local eza kombo na ngai ezaka eyamba locale Francis champion ezaka sireno obino mo bopesa ngai na musala na ngai donc local eza localité local lokola non ya nini ya local lokomo ete eza local eza na muno na ezaka na Kikongo ezala Kikongo ya Kongo ya bandeko na biso ya bandundu nde babengaka local eza kombo ya mutu pe na hérita donc eza poste non na ngai eza localité eza locale donc eza LOKALE eza no propre na ngai merci à toi allô papa alingi ozongisa komba ya sida wana nasalango na lisusu zongisaka eswana nina mona ndenge babeta bato wana ngaye na leli sida awa ye moko akoya koloba et puis aweza no bakisi wala nkisi wala utaki wapi na invité dete tozaki no awa continue message now
message nangeza papa to tunenga nani simba na peso obaki nani ok eso animal ndena onuka yo linga animal bongo mais yenda azomimona yeza danchette azomimona yende ba obanga azomona lokola ya obeta ba binyo c'est que komba wana to sabino musika muto abunani ma pa bino so kana ka animal pour la nini te bisonyo sote to kana animal ezangande fona zo charge animal fona zo charge animal pour la biseye na acheter pour ba côté ou azo toucher wana a toucher likolo soki sikoyo population komenga ba message que balinga ka commando na animal na boyi eza ke no se ngana ina liste na ngake commando ya animal population sengi bo changer ngeti commando ndo moni boye soma bitumba de esila na moye na kola na bitumba banda bu mwana na ngai na ibande bitumba tina ko mi boye kop na ngeza bitumba batande na vandi boye siko so esinga animal ya to bunda na bunda après ernion so donc ataba ebisinga ke na bunda 2 combats ou 3 combats ou 5 combats les mêmes jours na sala rango n'habite la commune suka émission na ngana zongi eska ya dete poison mekana ko pesa son message n'habite est-ce que n'habite so bo za na liste pour na mona bino ba dete mingi bozaka oka ba komba boyo eka pour accompagner bana yo moko obundite obunda bon ngana za dete moko aza fatigué te aza vina dete moko na bagara o bayebi poison makoma boyebi super technicien ya Kinchangu oyebi yango très bien na bagara ka ngati lelo naza dete mais na bagara so ko tabitumbo sa ba jeté siko okandeli na club ya mobiba kuno kaneli bon na club ya mobiba na okandela mutute po bango tunde bazana na beta bango bayebi ata nimalo komanda uti oloba ayebi poison ayebi ba vitesse à poison nazo kilende mapo commandant de travailler fort ya za muta souffle mukie akata na avant donc to ba yo okaneli animal de mais o en charger ka animal na commando oui na charger na commando mais nazo lancer message na ngai pa ati bopo hélico de chasse de na beta ma trop na marché liberté donc yo tiro de chasse yo pe na yo wa ki akuno zalaka super champion ya technique kuna bon to kutana tabiso mbale quoi ils appellent bien ngana face à face to kutana pina face à face ça la bien bakutana face à face et ko sala bien bolimbi c'est to na bazo benga ngai mwene mbeso zote po bakatika déjà connexion kuna na komi na suka émission nanga nazonga eska ya commando koto apesa quelques mbote pe message ya suka bolimbi sakana yamba muto moko benga mingi senga mtema pasi allo Yakambe maboko bank Yakambe koloe wana deste liwanja papa to ya mwana liwanja papa na sepeli papa na regrette na zai na besoin na émission à cause ya courant zate yango moni na bengi boye na tuno ya mina na plateau do bengo tandite na na commando na dete poison na plateau na dete poison en tout cas na sepeli mingi wana baza baninga na nato sana wa masolo to tala na bango to za kwa na nouvelle moko ya bien dimanche za koya OK en tout cas Yakambe allô crédit Congo ba crédit ko kende pa ba crédit yo et ba nouvelle a maman crédit afu commando ouais bana mai ba mettre base maman mobimba boyebi champion na bino commando Neymar du catch congolais au bobi ko long du moment na lingara bino ya trop na bosanité boss na ngai boss forget auto dinga kombo ya China Goga na bosanité Chancel Mazona mama na ville bozala kimia ya bino champion azali mama Florida na Palin na yebi kozola nanga na mito yo mettre 600 na bosanité mère double bino to boza na base mobimba Barack Obama mandi na sa maramba ngikoma mukolo bakosela ngo mamuti to komande jour amo boyeba na nyonso bosala pona ngai nazo préparer combat comme il faut baïba place ni ba yo toucher donc message il faut baïba place ni aye ko toucher en tout cas avant la 4 émission en 4 aboité ça na pesa dete poison moi liloba moko ya moke suka pe quelques mbote ça na bien makasi merci
naza ko s'annoncer kaka pas ba fan na biso tout au bolanda catch congolais en général. Auto ana ba fan par-ci par-là. Même na Kasavu bwana baze belé au balanda biso malgré tout o bete la bino bandi na bino na Kasavu. Mais esika bozali to pesa message. Donc ba fan tout au bolinga DT poison makoma. Un leader mola qui super maître en plus super technicien. Ngaye yo ba petit na nga tout ya base lifuza bino tout na lela bino fort sans oublier mon président respect Serge Chantier hein gouverneur ya par équipe le sac aussi aux aliments capitaine Cap Makoma mon secrétaire Sex Scorpion en plus maître Debo mini ya olobezate to kutanaka les 26 quoi to kutanaka les 26 n'invité commandant Obinini hein Obinini na ligne na bosana maître Gislain. Merci na osali pour ngai ba t-shirt. Et ça la bien pour le championnat commando na dit championnat au lingarani. Maître Gislain na dit aux en parler na bosana de Chris. On a staff na ngai webi. Donc webi naza pena ozala na bino na ensemble. Naza pena ozala na bino on est ensemble na komiko qui devait faire mais la kokata émission nanga boyete libo yambona pesa na message moko eza vraiment na kati ya famille ya bakacher oyo ezo sala mwa passe mingi kasi avala kata na ngaki na batela ngai image oyo pe na expliquer bino ngomuke na suka dete papi fala moi image ndenge tozalaki na ndaku ya champion honoraire Edingwe moto na ngenge pe na sima to pesa message wana à vous. Nena je bongsa na lunga. Nena je bongsa kuna. Unifeke. Ole kuna basa bana kadi bana mo. Moto na ngengi. Moto mwa pikado. Yesu ngapo. Bugo sole bena sengi to kasanga iwe na yamu. Ya to zamu konti ya kipati ya ubenga nayo. Ninga sana ndo, yupo za ndo. Yupo za ndo. Mbona baya? Nexio, o pesembo. O do pesembo. Ali na penga so tenga kaspo na yesa ke. So na yesa tenga penga na bino. Ça va. Moto ya kufia za limona ya Edingwe propre. Oyo babeli de Jésus avec petit frère nanga yenge mto kufile ko tovandi awa pona problème ya bei de Jésus et moto za awa bopa ya vie vandi sikoya côté de morgue je tovandi à l'autre café mo côté ndo moni na zana vie pona consoler vie ngo monga na tikel mais bandi comme sur le côté de la morgue bande ba côté bembe na mort mais toujours quand il parle débat moko eza bato misuba bino eze bembe ya bakacher misuba bité bembe ya ba pasteur parce que vie moko boy kacher moko boy kusambela so to bate position na bino moko na famille za ndenge bembe za bakacher bembe za famille famille les décisions no magambo ya bembe puisque dingo za famille na malgré santé zo déranger mais famille za lui on va vous la décision ils ont catché à terme pour la décision va passer à famille des autres décision pour bon soit que vamos se bembana au kundamote famille kundagebe donc tout le famille de kundagebe ba catché bango be minoko wapi babiki o Edingwe za papa ya ba catché ya nyonso de loko ya mwana paza Edingwe donc c'est que asapika ka mo de kona bango bangi basama kamna ndeki na bango ba catché parce que les ba moko na bango bana akufi non li kamna c'est la collaboration za la côté msusi ya baninga na côté ya famille balo bakate ndenge zelana bino baninga boyega mambo jebimba batu bokena moto msusi batikeli mbuku na msusi ko solo bakini boku ka msusi makambo na nyoso te basola ka te famille na ba camarade hein ndenge zelana kaka ba tension champion vieux ba kache bozaka des autres mingi wala mbutu koti donc ba kache ba boya na msusi ko bunda na normal mais makambo oyo kokunda bembe ezala toujours famille ezala en tête
camarade ba kana sima bota ande famille sur ba décision ba mo ni ba ça pour le même chose c'est là parce que là ba c'est mon ndenge ya famille ando non mo ba catch na ndenge sku ya famille c'est la cérémonie na ndenge ya famille ce qui ba makambo ya famille ko ba ni ba bon son niveau ya famille après ba tikeli bino ba ninga oya ya libanda soki pe azaki na makambo libanda vous participer na oyo sengaki ya ndeko sala soki azaki taxe ba katsa ba ko so pe cérémonie na ndenge na bango mais azaka katsa te ya kufua azaki ni mwana ya champion mwana ya katsa mais ye azaka katsa Elida Shakira oyo sani le matanga nani le bala mo makaste matanga la bisa kufi mone dingo de Jésus to moni ko asko to bati eza bugolele lo kwa kache to mva mona kache to bugolele lo kwa mona pasteur mona kache ngana kache edingo kache akufa kache ngana makila kache Jésus tango babota ki edingo azaki kache azaki pasteur edingo pas da pasteur tango bon est-ce que soki to la famille kuna bazo ba kunda famille na ndenge bonzambe c'est la bino ba kache boza décision ringi uzala na to déjà azaki permettre anaki permettre tango papa pour moi ni champion de faire la mabota dans sa misala tabo nini etikala ya maboko ne tampe ko boko patanga bongo na ba to tumbata Ah, et puis si pas si peu marrant, mais puis si pas il y a trop, donc champion Edingo Motonengenge, champion honoraire na biso ya Congo, car on est là deux trois muta yambo, muta liboso asimba sentir ya di Congo, akuma la mukolo me mwana na ye, azaka na bala mibale ya bota, izaki die oya bunda pe catch na de Jésus, azam musicien a kufaki atikaki biso mwana na ya mibale wana atikaki biso vraiment ndenge bato bazaka babone na YouTube na biso bazaki na information de les jours kufaki to pibiaki ndenge makambo ekaki na YouTube batebele bataki bayeba information na biso to tolandaka émission na A47 télévision chaque dimanche to ki obligé to informer bino ke famille ya bakatcher na ndenge ki famille ya bakatcher baza vraiment na day oyo mwana ya champion honoraire akufaki bakache ba kinda kuna belé ba fandi vraiment na ndako Edingo to fa na lupango ya famille ya ba Edingo ya fa na ndako na atebele kuna te kwa lupango na atonganda kwa tala monene donc espace za vraiment mingi te bazana anunga bazofanda wana bazola so yo pour bike donc ngapena za ka vraiment fan ya bakache na ningape na ndeko lingedingwe mingi to na lingedingwe mingi na ke kolelisa so kiana nunga juste en face pembeni ka wenze so tuni kota wenza yo so ndaku ya ba Edingwe ezaka bona kisayo bazozala wana radio so kwa programme ko bima nazana programme na ba confirmer yango na famille te moyeto pesa programme bwana TV izati parce que nan ba pesi confirmation mais programme ko bima ki wana oyo nanu ba confirmer yango te yango nde eza message oyo nangana suka na mon émission oyo na komina suka ya kolobaki nazali susu na message te mais esengo ya koyebisa bino ke moko ya ba prêtre bato basungaka gouvernement congolais bato basunga gouvernement mutawatala à télévision chef de l'état ata bi télévision chef de l'état za ndenge nini ngapena na accompagnango mutu andima asala auto école yo fele couper couture yo fele akabela ba mama ba banse ya mapa azo ba mbongo na apesa ba banda ba commerce Gabin Kindembe mwana bakoko batikela pouvoir ngakuna bakisa azana muta nini te ni gouvernement ni député mais Gabin Kindembe mwana bakoko batikela bokonzi donc yé vraiment habité na woto école ofele couper couture ofele alors neti lelo neto ba alors kabola ba banse iska ba mamu batika ba mapa pe alors kabola ba mbongo Gabin Kindembe donc Gabin Kindembe donc ndenge zana bana mwamba tuwe bake bozana mulobeli moko oyo na ndenge kana contribution ka ndenge non
batba ki ba carte électeur abi ne sengo wana kaka ne ao kabwe pe ba semba moko gabe kindembe vraiment ao sa musala ki toko makasi ka ndenge zalaka na komi na suka ko ba ke lidek lidek na holoba mingi te lidek iska ya CG Mwanza ce qui j'appelle kala wi ke obo ki ozo ba carte électeur est-ce na te candidature na candidature te bena tindi bino tout bana mwamba woki ozo ba carte électeur pour na to voter. Ce que vous carte électeur te au voter te. Donc zo carte électeur au bon pas jouer à voter go ya au voter. Na komi na suka ya misananga kasi na pesi vie Prosper Bakine ba mbote ya trop na pesi pe lisusu et vient na regarder kindembe moi ba ko batikela beaucoup pouvoir ba mbote ko tozali vejise mungu mokonzi yo ya ngwana penza pe na vous êtes veri kitola mokonzi pe lisusu na lobike na bongo na pesi mon colonel Chapeau ba mbote ya trop pe mon président Frank Diongo yo ya ngwana vraiment mon respect belé ka ndeto baka dete taizone mokonzi directeur technique wa kangi kin memba dete taizone en tout cas ngwana vraiment pe na bozante ko bongo na boki famille e yamba mobimba ya bino ya ngwana kasi soki na lobike berger Etienne Boko Polo pasteur Brown Bomalika soki na tali na soki na bi bio technique mobimba na bandi ko boka modèle titelongi mokonza tongo pe modèle papi fala tana ba papi fala wana ba mama igeti fala ai Nathalie Boy, Miranda Joseph, Jonas Mazaka, c'est Christian Matissa, Waljoye Yosik, et Bongo Soki Nathalie, bien au moins moi ya 11 ans la bangenge, ya Mikolo, Kasi, Soki Nathalie Boy, Belamini Kamba, Motemaya, ciao!